Exemple, muyibi moga zagana Yesu na kulusu. Asambelaka banda bomana ti mukolo muyibi. Tanga mekele Yesu ma na kulusu, Yesu bani kokota lelo bato babomaka tanga zaka yanki po n'église ba mona ite. So ba kutene na lola, ba koyamba yeto bagade ko bima lole beba lisusu. Midemoni TV. Batomsoni zaka 6 na 400. Kubanga banzinze vérité. So ekoti mote bomaka ba virus. Bana kutu bakuya ngo makasi bapeta kwa chadini. Madame Silika kama etant na chaki na moto alambi yo moko yaga na boro lobi ngabi mongo bo malibala pa meka nanu. Atika fan. Midemoni TV. Naza muto no zaka kote bande ko famille bati bilamba ko ya ba maputa ngana ko mingi wana na ko fanda kate atanze mwa maya fona bi na bina koningisa nga mutu opela lingi feteza tano ba pesa nga bien ba kopima ba komisa confusion famille moi sito famille ya mobile. Midemoni TV. Bandeko Balandi à Midemoni TV, la votre humble servante Fallon Manzanza, la douceur de la presse congolaise, pourquoi pas internationale. Vraiment, mes chers internautes, car André Bossepé, qui est une émission de Bosso, de Yabaki, Pasteur John, Tony Apete, car il y a vraiment tout ça, vraiment, donc, Fongola Maham, donc, Marmoré Pessamaraka, beauté, Pasteur John. Beauté, Makam. La beauté. Non, c'est que le mot, Négotoya. On a pris vie et ça bagarre, vie et ça explication, na challenge à côté de l'île. To bima biso to ba to zande ngemo même to takuta na tentation c'est la catégorie pour mesure vie na yi. Di kamnangi ko sala 4 ans ibecho di ba mais pas le temps sur di kamnanga 6 mois ko mi jembika. Ki di kambo l'équipe passe. Na mona mutabota te bazolo le buta zo seka mo babina botite na nkona bo chamana ya ko ko mabe ko mena ngambo. Mina mona mtu so bota te babika ka bota te société ya simo pelo ko kanisa batongo bineni. Ebite eso zo bana. Ba to ba mona ka kotonda nzokolo kwa leka munene seka leka mini ko leka puku. Or puku soka toni nzokolo toni ba mutu volume to etoni ba mutu seke ko ekoki. Mutu na mesira po atayi. Vraiment. Est-ce que si on met qui compte $100 000, on a petit compte $100, c'est n'angindi. Catégorie en bon nanga et coxinga na foyer na nanga. Au coup tanga na moi ça on peut sanga respect na 100, na roti na ban école kaka na 100, na futa ndako kaka na 100. Quand tu n'as pas bokila malonga ye, même bon on n'a pas na bilo ça muki. Habité c'est que je parle. Bon. Ye ba côté posons ça tout le temps. Moni 2020. Na roti kala jamais ko tia mutu kaka. Tika maté ya ko disqualifier bato avant l'air. Koya na lipapa l'église n'est pas dit que ça synonyme aux na lipapa to ba mfuté mingi na famille. Difficulté à vie. Tout le monde a autant na conjoncture na mon tabete la rabino pour chola ye. Vie au monde na ndingi yela mama. Batara vie na latité. Vie simba ngono ka kopa mai. Zo kopa mai sopa na se. Yebika ko sopi mai. Ndema isaka ba turti ozonga na sama kolo yemo moye baba sini ezate vie ndengeza. So comprendre nga okuzala leso. Vraiment. Bokoti nzambe manka likolo bandini po bakie église te kolobi yo baza bato sa ya satana. Satan na ko bomba fourmi te comment ko bomba mutu. Satan même liwa fourmi nzambe fa signer ordonnance. Besa dikela mu nanga. Yo meka bango mais côté liwa nga fona na permettre. Soko moni nzamba céder mutu tisu okoza na ngambo ya mabe otosala ba grand dégâts mais nzamba tikyo tio na selo volonté na ye. Exemple muyibi moga zagana Yesu na kulusu. Asambelaka banda bomana ti mukolo muyibi. Tanga mekele Yesu ma na kulusu Yesu bani kokota lelo bato babomaka tanga zaka yanki po n'église ba mona ite. So ba kutene na lola ba koyamba yeto bagade ko bima lole beba lisusu. Est-ce que vous comprenez le chemin? Ouais. Parce que y a pas de faute inanga te kolom que la personne a fait Faute na ye na bino na komi fautif bino bobo ilo ya kolo mukili ke ba makamna te yo challenge so yo kinga base compliquer mes explications réelles. Vraiment. Avancez. Est-ce que
Vous comprenez le schéma? Ouais, on va comprendre. Il y a un périmètre. Keba soko ye mutu contrôler papa. Et ça na âge à buzo bana âge mususu ba kote na mutu te mais na mo kete yo. Papa no frère. Vie eza le la match. Premier mi-temps soko raté but ba équipe na ça makasi c'est que togo gagner. Mais ceux qui match 0-0 mutu raté ki bine bande to zongela ka faute na eti nanda. Zoba soka check bina premier mi-temps na bomoki match bandaka kala. Keba na opportunité ozozua. Il y a une opportunité mususu ko yakate. Keba Dieu bon, il fait grâce à qui il fait. Mais la chance mususu saisir. Naso bono parler. Ba famille to ya manka o to ça des ba perdant. Ni yo sala ngaso ni necho ni na moi pour le foyer na ngasa sachet son na pourquoi. Est-ce que ça comprendre? Ouais. Pour remarquer votre profond de la masola pays yemo bata payer bongi ba ko na poste moko te. So so ne la ni nini. Omoninga challenger la tembe ton na lubaka. Maman ngaso pesinga film ebimisika totala nakonimba po eza makambo nanga te. Bon. Mais soko ke nanga na kopa te sali 4 jours ko ba futi mbongo te mais na kangalisu. Exact. Na biki lobiko yango. Ndelo ke zangi ba jeune kinwa. Bon. Yango moni tant ba jeune ba ba zolinga ko pesa vina bango forme na qualification musala moko te nde danger za lobi. Yango moni na pesa conseil soko za na moi 100 francs luka muto azana mbongo ebele po pesa mayele o matolanga ye. Soko zana moi 100 fois que tala ba zana pia kama kato ba mwana mbongo na wana ba ni pa oye or yo zana souci comme ebele po ma o mat et soko za pa ba bola ba souci susu yo yo moni ba bola to bongaka te to lula ko bongisa ba famille to tika loka ba mbiso ba kangama na ndobo ke ba yo mikolo so zande konanga umeki na peso nda so senga $10 na peso 5 pour que mandamo ba 5 mo na passe à vie ke ba ko favoriser ba tutelo ko asani na berso au créer ba goigo bomba retardement malamu yo saba ngole lepo zo pesa mukolo ko zanga ba komisa mutuma babe yemo ka bonga linga kabiso te comment mutu yemo ko lukaka mbongo poko tabaraza kana bakalikili me yende kolo budget yo muto bazo kabela zo kino kota na bar sa contrôle pour mona kindenga pesinga na créateur ko teke mata oketa vina bisengo ce que quoi ya ndoka nga pays mabe na ba ya ba komi misala mo mumi na so bana makamba mikie so yo kinga bo kutumisa kolo mukilité to chevi na biso moko kaka partir ko boya ko avancer to batama na sima lo funde makambo to ebate po ba pesa biso raison mais to ko na mbeba so comprendre nga netinga na livranga moko lo kwa mopaya nga moko na tinda nga lo kwa na za libanda na nga mais na so tinda nga yo moko za libanda na zo tinda nga moko kolonga na tindi kanga na bima comme si na za libanda na zo tinda nga mais nga moko na kati ya nga nete so comprendre na comprendre schéma on appelle ça so comprendre nga calcul va se retourner tala muto akenda kazanto azana ni marchandise maman moko somba ka ballon tango kati afandi pembeni garçon na lokwa neti manager musala ko belela mama che chemise na isuka 2000 yakuna 2500 tous les mbenga likolo ça ya ye maman na mwabele les até marchandise bika suka de 2000 jowana zana marchandise na ndawu te mabimi 5 era ke cop kaka ko koma manager mama wana tio ko mona pokwa tango pesi mama na mbongo ne ba milekela mikeza la 200 300 ndamu tout fait non au moins na pokwa tango kitakene kala meli bière moko bani qui ça c'est là ba bango to rende courage na futi ye na marchandise maboko ezate courage wa bimana tango pesi lipa schéma sozo la base qu'on retourner vraiment zonga na vie lelo po ba bengo journaliste chroniqueuse et bimi pété ba calcule nzelo lekela po etanga mabengo journaliste bele ba kokati soka monyo na TV zo sala leko zo leka bazo kumisa ko sala zuwa na ça no vérité yango na zo peso ba périmètre soko zo kende nzela ko bonga il faut ndima ko cholama sans ko sekama résultats za positif te nzela ko bonga zo ko challenge match il faut kutana ba mbeba l'équipe minene lokola ba Barça ba Real ata ba ko gagner 10-0 er non pe équipe ngo fois bank saka bango pe wai balenga rapé malgré tout suka bako pola na vie faut bako tourner conseil gratuit kende gis na stratégie kokote gis na loyenge to tuna nzambe na bonga kana mona mususu azo sa prière azolela nzambe na ngai te komi jio la kenga na janvier yo saka na vie yende tata masa bota koko na bini pata la kola nyos e bela bata mukili bazana ba nyama soka santi ba mo mona musika te keba kota na contrôle na pesa périmètre ngata uza kolo fetité ngana ko za kolo fetité soka na sali match na koti na feti wana e komi cascade yanga moko na kotaka ba kiti na le fan sona poni kiti lo kum tango tuna invitation na za la fautif pour bimsanga noki na za mtono za kote bande ko famille bati bilamba ya ba maputa ngana uza mingi wana na ko fanda kate atanze mba maya fona bi na bina
koningisa mutu opena lingi fete za tango bapesa nga bien bakopima bakomisa confusion famille moi sito famille ya mobile tango fete okota longi ba marana kumba kesima na sakana kiche bato lokumo basiki bamfi d'invitation chez Mario yo zawa yo tia vika kondregi yanyu est-ce que vous comprenez chez moi ouais calcul moko simple non peut se pas périmètre vie eza attaque que ba vie ezela ka mututé non peut se conseil tchak ngongizo kende zo bazana mukilité liboma si la valeur na miso ba mais côté na fulu ça rappelle chansa so côté na fête ça mais côté na bango missionné tuli ba ke ba na fulu ba ni na komi mopa ba koma azana liboma et ça pe na muta liboma muso sa liboma masasa piaker na kati liboma tous les fous la kuta ka ba complexe bana ma kuta fufa ko pola abimi mobola na kati fou ya fou mobola muta liboma so regretter menazana comment malédiction la ningati awa ke ba yo Moutaliboma regretté. Non, il y a un périmètre carré. Si vous avez une base à sens là, vous comprenez le G. Vous avez un peu de foutema les réunions sautent. Vous avez un peu de foutema. Vous avez un foutema. Vous avez un foutema. Vous avez un peu de foutema. Vous avez un peu de foutema. Un, tout exemple. Vous avez un peu de foutema. Il y a Satan. Ok. Vous avez un peu de sauce. Soka botité landa ya sakani akima mais soso soka boti puissant pembe na bana sakani kibo mama na soso tan landa mutu est-ce que azela na suka bana bakola ba rembourser bo mengo mama police biso soso na tan bateli bana kenda église ki motema kibo mama ko kama bana bomba bango utiwa andima kufa pona ba siko nzambe asala biso na lingi na yelo ko to prière te koma ko yo ko mabea ina yo nyama ko la soso prière te me ki bana mawa comment nzamba kutika yo muzekela mona uza forme na yo bate ya bino bien profond so vous comprenez là bate ya bino na moi pas ko tsema na confusion o tia bato une explication correcte kolomboka akena nzela mula ite na bato ko ta nzela sima ngako tsema na nzela sima pour mona makamza facile ato prio que l'église première église bobini motema ko banga atende ba seba prière minini et bele bakanga ba verser la bible tala ba na comportement moi manka na mwana bato bakota nye ba bima nye ba finga loka ba sambela ba tese ba za bato mabe tala na moi comportement malamu yo moninga première église motema ko banga bible tato moni ngo munene lokola sanduku na kati zaka na des problèmes sala malamu tika mabe mais c'est vimba ba exemple pepe sabiso ku courage pense quand il va verser la bible ndoko tilo l'avant na kusi il faut faire attention jamais que vous arbitre ko chama kama tuka ça pour autant yo mona comme ça on a terminé cité biso tout ba débutant na mona ba patron ba sala 20 ans na succès mais na suka sambwa tala liwa Kadhafi akufa lokwa muyibi moka ibeke nguba na poma tete na kosi so tala mona ba dega tala liwa Saddam Hussein ba tia singa na kingo neti mopa moko neti muyibi moko ya matete ba kanga soki wapi on comprend vie tout est vanité faut mais la faire une chose on a ba chaque fois so ko za combattre ko dukela yo moko vie chola masika mazala mbamba na suko kopianga raison mutala mukaka na tongo soka liete a chola maka trop basika ya za fatigué mais soka za mbamba tango leka na 20h ala la toujours à l'aise magito nyoko maki na nzala ko tambo tamalo ya malunga ke bana vie conseil na zo pesa ko za ba champion ko chola kama mututé mingi na église bukabola bandi so moni mutu na veste na bo kicha libo ya liboso pa na lipape leke mula ina tikwele mbao passer ko ya mbalelo telekana na intercession ba délivrer yo. Quel enseignement? Si on monifie, on appelle ça comme ça, on a la lipambo neza mutola di veste nda bala yo. Mais kasi yango pe pasteur mo pe asali vidéo ya lobi que tant bêtise les ozonga, il faut na bêtise, ba lobi il faut 50 personnes église. Donc pasteur, il faut akona ba abenga bandimi na ye bandimi ba pesa ko bazana moi bambongo. Donc abenga bango bango nde bangada koye église o maman yo sa maman bipupula o yo te karanguba o yo te karamapa yo sala ka donc yo koye église te ce pasteur a bengo te na téléphone vraiment lo ka bongo omoni biloko bozelo ba oza omoni ba mokili ba kotseli ba mokili confina kolo mokili nzo kolo mokili inga biso nyoso ndenge no conseil na opia omoni ko bonga na vie n'est pas dio komaka pato ko bongeza ozo stabilité moko o espelisi yo na bato ko pesa raison so ki tele mabala na biso babola o ndeko faka pour modèle na kosa mwasi nanga kokosa te na boyaka kimanga na kolaka esoso na bundi simbite na bibi na mwa 1800 ta 17h30 akota gambela nzoka ne bambolo ngana bandana tike zaka na prix 1 ba tomsoni zaka 6 na 400 kubanga banzinzebele te so ekoti mote bomaka ba virus bana kutu bakuya ngo na kasi bapeta kwa chadini
madame asili kaka maintenant on a checké na monta lambi yo moko yaga na boro lo binga bima ngo boma libala pa mais kananu atika fa tu ça comprendre ouais on peut se bashima vie et puis na mabala ezana ba secret mususu ne saka madame so na pesi mbonga moki osali wendi tika batalo pango babanga ona solo ko ko tshela bango te pour soko mexi bango ba yoki guma be valeur na biso na maye na boboto na ba fingi to bi kolamba te mais soko pimeli bango tikaleka na zolo na munoki bangisi bango akabaka te alambaka kito komanda ba fete ya quartier to ba benga yo pour se le bloc tsheki bango fait vertige faut y ba schéma calcul ba to bi na ça nga nakoki makisa te kwa difficulté na bi tous les catégories ko bomba difficulté tala ko mina bana 13 ba vivre en Europe au moins bon même les langues ba ko sangana kana ba kala soto le po pour nous fournir bango poto pour nous sentir que bana mo banimba na zelo na sali parti yo se mabana sala ko on a sala kala ba kata mo sala bana ngasa ki midi kiteba ko kokate na difficulté ki sasa no misala yo saka na vie na pesa ba schéma po bomba ndako fo yo na masi bo coopérer malamu so yo na masi bo zo coopérer bien te libana bino ke mi-temps kwa na match bon combien de mabale paiement incompréhension moi si faut ba bomba na ngasa pia kana bomba yana ba nyongo mususu ko levision validité yo moko tika na quartier soigné là ko saka papa ki na mbonga dollar te to ki ba changer na butu moi to mona ah ok boya na po donc de papa zaki pia yaka tika kwa mobile na lokumu so ina quartier ba pesa ki bango ta répondre au voyage pour auto mouler toujours na challenge député de yo postuler bon pour na basi mso bolo bataka que ne de fali pa na koma mobile bon pesa fali na quartier ndenge nini ama koko pesa kama pa mine mobile ki na butu piaka yo leki na cravate ba pesa ki mbote na tourne ba ko motel ya ko joto la tout le monde ba voilà sans comprendre ma le bas à comprendre on est ici aux bases donc tout le monde voilà mes chers internautes quand est aussi vraiment que c'est que ça la moi bien moi boye que c'est que ça la moi bien moi boye ça pour ça c'est cas on a causé l'égoïste était vraiment sans plus ou moins pour saluer le lobby Docteur Christophe Alunga, Alma Medical Center, lobby que na makambu tala vraiment docteur moko aïe na bombi na pesa ba mbote pourquoi pas à Jérémy Palanga chinois et pas makambu couple José Alunga Maëlle et Judith Pinimoke je vous salue je ne sais pas docteur mon Dieu talara docteur tala docteur à côté linga vraiment talara mingi yene mtasimbra banzoto tala vraiment la pesa ba mbote papa to comme na suka pasteur John un mot de la fin. Moi, je fais ça quand il y a un trop, il y a un numéro 084 75 18 112. William Anana Strasbourg, papa na 14 gosses pour moi. Et puis Simbo na Blandine chez place aux gros bisous. Et puis Simbo na Yemoko Sarah Amani. Yé penza sur petit page Facebook Sarah Amani no mobimba. Donc au moins na penza ba qualité ba kabelo nyos. So côté na WhatsApp pour bitika 40 36 06 37 65 wa mobimba. Vraiment, nous avons bien parlé de ça. Et puis, si nous avons mis en Afrique du Sud, sans oublier Marco Bossi, vraiment, le consul honoré de l'ICAN au Congo, Faustin Roubeya, petit Nanga Virgin, on a maman Lila ça. Bon, mais vraiment, là, il y a un petit Nanga Fallon. Nous avons pas la chaîne de Bisso et Midemoni TV, vraiment, base. Merci beaucoup. Voilà, là, vraiment, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. On a appelé ça un partenaire à Bissou, un partenaire à Simbi Midemboni TV, Gisèle Massitou, la fondatrice d'Intimanène et Babi Makambu, Pokapa Betty Amilka, la fondatrice Yamakasi à l'association Femmes Intégration, on appelle ça vraiment beauté, à la radio Makambu, mon vieux prince Toya, je ne sais pas, Richmond, Babi Richmond de la Makambu, pourquoi pas de un bon de 12 000 $, c'est quoi? Donc, si ça 12 000 $ en ambiance, ça veut dire si on en proposé Yemoko. La PC sous beauté, Freddy Mbenza, l'imbattable Libanga Moto, vous pouvez vous son Freddy Mbenza, l'imbattable Libanga Moto, la PC beauté, pourquoi pas Rossi Kanga, prophète Yamba Lodi, prophète Yamba, la PC beauté, Freddy Mbenza, les Kakidja. Je ne sais pas encore, bon,
babi système mikolo libanga yo libanga balobi na boy na ba botika ba nyona nga mabanga la peska mbotika na ba o wana ba sola kitoko soki na boîte yo te vraiment côté nga rigueur te pona nini na dingi bino mingi. Mes chers internautes, vraiment abonnez-vous massivement abonnez-vous, écrivez-nous na numéro est affiché wana s'il y a de remarques tout écrivez wana bien na silisi ya suka na pesimbo te na ye moko mukolo makambo ndemboni peso ba mbote. Moutoua film à Jésus. Montréal, Arcel, je te salue aussi. Vraiment, je vous aime beaucoup. Bisous partout. On se retrouve dans une autre prochaine occasion. Bye. Midemoni TV.